Talaki père na biso Chaka Congo na pesi bambo de bisikaza alobaki na ebite soki ezaki libaku ou soit ba pesa ki mbonga sala monima ou soki nde nini abeta ameka ko flasher loko moko merci na gouverneur Gentini Ngobila na ndingo zo sala pona ba artiste bakufa to mona ko sala ki pona raja bon si lelo donc ba sala loko te me biso to tala na TV to ebite soki ezali libaku yango to senga na aya ndenga loba ndenge asira biso ke ayekolela mutu na raja akolanda mamutina suka ya to system mamutina suka kwa titoko tambola nakaza moki yala cri ya père na biso moko na kitambo ba pesa ngo seleo ndese pesa ngo apesa ngo Bill Clinton pass vous comprenez toko tambola nakaza kitambo e bongo to mo ya cri ya papa Bingema vena so lever na ba sabu so ya boka toko tambola nakaza moki e bongo to so na wenge wenge ezamo biro za semo ko biro polémique biro mo yana na kitambo ba songi disque ne o soko merenen ki so na bosanité to ke ba kuta na faire ibisi pecha ya mardi na inde 3 asa la test ba nini père tuninga deva faire est-ce que au gobeta doum na ibisi kakol grand doumeur génération 4 comprendre mutaba asala lignée na ye ba doumelo na lignée. Et voilà, merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission Astar, une émission qui est présentée par moi, Betty Masengu, la star, hein, donc la journaliste internationale et professionnelle. Je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. En tout cas, welcome, hello everybody, hello everyone. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux pour nous suivre. I love you so much. Hein, donc, je vous aime beaucoup, je vous adore. Salutations déjà à l'ingénieur Davon Moubama, les papas de Joyce Davlin, coucou à Noël, le papa de Victoria et Noëlla, hein, depuis London, monté à maman Titi Kikiani, champion Kayembe, Nakata Kenya, Machenda, Balobino Kwabana, donc Chalère, Charlie, Jogé, Dia, en tout cas, coucou à vous. La joie Amado Pichouna, l'hymne national depuis Paris. En tout cas, je vous salue et merci à la fondation Betty Masengu. De gros bisous aussi à ma maman chérie, maman Katibakisa. Voilà, l'actualité nous oblige. On ne peut pas s'en passer. En tout cas, vous le savez très bien. Le network Mikolo ezako bouger ezako ningana à propos ya vieux Nabiso, papa Nabiso, Atika Biso, artiste monena mboka Nabiso Rajakula. Oh lelo banana ye, ba koko na ye, bandeko na ye, famille na ye vraiment baza ko déplorer un peu comportement ya ba artiste musicien mususu ba leader ya ba orchestre mususu o lelo bazo tambola na kombo ya papa na bango Rajakula ke o ba apesa ki contribution $1000 o apesa ki 500 toroye ba yango na émission nani a contribué ki na matanga ya Rajakula et en même temps na problème ya vienanga Chaka Congo hein wana vienangai donc o eza boulot to sala nde musala kaka na ndenge ya komaki vraiment na statut lelo tozana mwana ya Rajakula omeka un peu koloba a expliqué et sala mindenge nini na excellence Gentini Ngobila ça le gouverneur de la ville o ala kaka kozongi c'est la bango lopangu na bango o ba escroquera bango mais ti lelo rien ne marche
pourquoi nani azota bakal. En tout cas to belango na émission alelo. Je suis avec mon frère Gelor outi Kenya azana kin karapona rolandela masolo ya papa na bango Radjakula voilà to yamba ena to beta masolo. Bonjour Gelor. Ouais, bonjour grand journaliste Betty Massengo. Bonne santé. Bon santé pepele na ngolo nzambe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup to CP Koyambo émission pour la première fois. To betana masolo ndé na otoloba actualité vraiment ils ont obligé bisoto lobelana. Mais quand peut kobeta une petite histoire qui était Radjakula abande ko sala nini abeta musique wapi tina liwande kozwai. Bon Radjakula qui artiste munene pe na katsa mboko asali pe belé. Adaki kon ya danse ya Afrique pe ya Congo. Bon début de carrière nae azalaka danseur na Gekiko après Gekiko ayo kende Victoria après Victoria nda sala stage en Japan. Donc ça décolla donc asali pende belé na mboko ba danse belé webina na Congo ayebi ou pas ebité. Rappelez bango na ba o ba ebité net danse nini oyo asala op accrocha na mboka na biso Congo na musique to ko se référer pe nae à partir de danse wana. Ndombolo. Ndombolo ebeta na wenge. Ndombolo. Ah bon? Ndombolo ya danse père na biso. Pour ba debele ba signification ndombolo te ndombolo za kati ya tutu kaluchite. Mutamema ndombolo na wenge eza. Ndombolo ngana ebeza kriya na kitano. Masole ko moya minene. Kana ebi ndombolo za kriya tutu kaluchi. Oh lelo ebimisa ye komisa ye grand animateur Mister Ndombolo. Mais yo zo apprendre biso ke za kri na été, za pe danse na été. La cri n'a été nombreux cri inspiré par grand prêtre Radjakula personnel mon père. Il m'a sala ndombolo. Mutamema ndombolo na wenge eza japonais wa soliste Zei. Sona bosa intera mona kisenso. Japonais mutamema ndombolo na wenge ndombolo za cri père na so inspirango par pop noir. So de bele ba signification ndombolo za diamba. Pour l'époque bando boa Congo andombole annuale ndé donc japonais qui na wenge azu rythme amema na wenge kaluji nda chanson usko timbre au boa kela andombole ndombolo allez et puis Suzy Verchach personnam na burompela batu ba inspira danse wana ya ndombolo à part ndombolo asali ba kitisela ba Iza ba mama c'est là amata ah donc kriwana ya oui kocho sukuzui danso wenge bina utu sobine wenge bebe ne quartier la tebe binango et la danse père na biso et la comme titre nga kayanga ba danse donc presque belé ba danse donc après si vraiment ba danse belé na wenge 4x4 oui donc orchestre et toi Congo abina danse père na biso te donc aroza mutamuta mabe po père na biso na promotion na bango avec numéro 1 danse pour l'ambiance va danser mais l'ambiance va ça danse moroté ou ebini sa monde zate mais père na ça li ba danse ebini si monde ya omona mi benga ka 6600 phases de danse so rozina wenge bandozo ba presque belé pour grand frère na biso Luzolo en France comme on est zulema ala ka danser na wenge 4x4 ba onde bandozo ba danse ba ok nongo na wenge et puis na quartier la tête bandozo ba danse eza ba fina so mo quartier ba la 3 chocholi Tomalin na Bokechu ba danser à quartier la te bala 3 à part wana son monopa zo mo bilo mususu akina na wana bando so ba danse ngoka ya ofele to ba bando ya ba pesi moi quelque chose na père hein après azu ba danse pesi bango ale bango ba kena ngona BCBG kuna 84 ba musu ba kena on pe na quartier latin non even ngora gratuit ba zu ba sali fuli bango ba lobi keza bango ngena gratuitement mo dati ko futer la razate. En tout cas, et ça livre biso vraiment pas si koyoka ba danse oyo et binisa monde entier le quoi ba ndombolo et tikala kutu et bimisa le sous musique congolaise ce qui vraiment musique congolaise même ailleurs na ba mboka ba paya donc à l'étranger ba comment oye ba musique na biso ba benga encore musique ya ndombolo mais ndombolo na par ma grande surprise na yo koyo pas moi na Radjakula kezaki ya tutuka luchite ezaki ya père na bango donc voilà eza ayebisi biso bande ko bozona na biso tokoye ba vraiment ko vérifier en op
Voilà. Mais eza lelo komoko Gelor auto yambi on émission koyoka que Rajakula Kufi ba escroquer bino lopangu lelo bino bana bozo déclarer ça ba droit na bino bo hériter ou bo bénéficier o ezala ki héritage à papa na bino. Gouverneur Nabiso Chantini Ngobila a l'ouaki rozong si la bino lopanguana. Est-ce que jusqu'à présent vous récupérez en gros ton vous récupérez? Bon, non toujours en pendate. Non toujours. Pourquoi? Toujours c'est pour à la pesa qui passe pas honorable Francis Kalombo solution à pesa bambo de bisikaza. Le quoi comme avocat mais kakulande la biso. Mais jusqu'à maintenant non toujours en côté. De deux, bah c'est biso que il faut passer la paire na biso monument na Prince Akimbondo. Si le lobeno ba che monument mais à grande surprise jour monde total arabe internet, ba TV, na talaki paire na biso Chaka Congo. Na pesi bambo de bisikaza alobaki na ibite so ezaki libaku ou soit ba pesa ki mbonga sala monument ou so ginde nini abeta meka ko flasher loko moko merci na gouverneur Gentini Ngobila na ndingo zo sala pona ba artiste ba kufa to mona ko sala ki pona raja bon si lelo donc ba sala loko te me biso to tala na TV to bite so ezali libaku yango to senga na aya ndenga loba ndengi asira biso ke ayi kolela mutu na raja akolanda mamutina suka to système mamutina suka quoi. En tout cas, je pense que le message est bien passé et le message est bien capté. Naba kondiambo kanabiso na gouvernement congolais, donc na autorité nabiso ba meka un peu kota là non problème il y a le pango o ya Rajakula tike la banana ye. Donc rozala bien le gouvernement de la ville Gentini Ngobila avec tout le respect. On a penza na longola lunette avec tout le respect que je vous dois. Donc rozala bien dongolo baki que honorable Francis Kalombo alande la famille à Rajakula va récupérer le pan on a bango et ça là vraiment bien et pour na vient na Chaka Congo tokoye bananu est-ce que azwaki mbongo pour na ko sala monument ya Rajakula sali yango te to azwaki na mbongo ta lobaki kaka à suivre merci beaucoup donc à suivre tokoye bayango na prochaine émission voilà Gelor évoluons lelo Olobi elo komoko ça très important les Rajakula akufaki mutu asali ba danse belé en tout cas mboka na biso et ezaka un peu na moi défaut mona yango par rapport ya bamboka bino boso ba chance ko bima ba libanda bo mona comment ba artiste bazalaka vraiment considéré. Mais n'importe na biso ba artiste baza vraiment considéré te to éviter pourquoi artiste ka so akufe comme la mutu malamu ba mise ba ye bazo beta net na le papa na kufa ki ba bina filé ba yaki Weranson qui encore ezalaki c'est quoi na poto matine ba mise ba beta ki bon que c'est belé ba Suède bon que c'est presque moi belé beta ki voilà ba mise ni ba pesa ki ba contribution pour na yoraki ba mususu ba lobby redinde avant na ntiri ma matanga te to ebite soki ala epo ça na ba rancune non rancune te bon em so misale ki danger rede ayate jibayate ni okalongo kuto pe na busale kana okese na yate mais ba yeba ke mukile na balabala ba ba kufa ba la presete ya kufa donc le panier circule encore lobby après to yeba à suivre donc parce que koyoka papa chéri jibempia on na yoka aya zara ne moto pamba zara na ranki na moto te aya matanga Rajakula te pourquoi mais or na BCBG tout terrain 4x4 et donc wenge 4x4 ba bina banzemu ya Rajakula mais na yoka ki ba bio Weranson na pesa ki pe $5,000 ya contribution na e we ka pesa sur l'euro te Weranson na pesa l'euro te na matanga papa na bino Rajakula we ka pesa sur l'euro te ah bon ayaka présence donc de balobaka présence et les guignos ou rapesa sur l'autre et l'autre c'est pela kande présence na ndenga yaki assister qui vient na matanga banini ala yoka ki Weranson na pesa $5,000 mais toyoki moi na mokabi Weranson na pesa et l'autre côté donc fali pour papa na yoka ki article bino moi quelque chose $500 non atteindre $1,000 $1,000 ok en tout cas fallait pour pas donc on a la lobara merci nayo et loko sala ki wana continuer na ngokara pour monter mama lamu
et futaka kaka na yo fali poupate mais na bana na yo zobo tabazali ata na bana te bakoko na yo en tout cas malamu wana zo sala et ozonga poto yo ka ba artiste balinga na raté ba artiste ba na bolingoté mais comment on a vraiment artiste musicien monene mboka na biso danseur Raja Kula kufa ki fali poupaye na famille à remettre une enveloppe à payer $1000 au coût tout ba enene ba salité en tout cas c'est vraiment un geste ya ko encourager hein en tout cas congratulations the king Fally Ipupa hein, donc aigle voilà merci beaucoup évoluons et puis nayoka kisuba bina filé aya ki pa pesi contribution na ouais bina filé et puis quand pour te Koffi Olomide et après ça $500 hein bina filé pesa sur na bourse de 300 $300 déjà ils a déjà quand même et là quoi encourager oui non, ça va quand même faut $300 déjà ça va na ba nati ba exemple le quoi ba Blaise Boula to robengo comme ingratitude so un album à Blaise Boula ba liangando aboka ba dansa père na biso belé pour na ba coup d'album ngo bon na ko marché ba motende te camarade OK pour na ba kabela père na biso une affaire so moi d'artiste o kabela mutu kabela mutu décédé donc cet album est marché donc na album ba liangando apesa pe mais matanga ya pera kanda wana ka super la bino pesa ba danse yo kala te album était comme ba danse Blaise Boula bete ta ba danse mo le kana ngo ba lumbodi nda sala net to ba net ndi ba remix ya danse mais na Koffi Olomide pesa $500 Koffi Olomide pesa $500 mon pa o mokonzi na ye moko abenga biso na ndaku abimisa mbongo na po 500 non comme calcul ou calcule pas père na biso ndo beta de ACT Koffi na nyona 400 sigo take bata mukili nyona $400 apesa yani yanze mbu ya danse afutaka te ya ngwana na maisha park donc kabila pesa ba ngombo mona maisha Koffi zo mbongo père na so gena na ngomikili tant aye apesa père na biso partala etikala 400 yamo père na sondo bagé Koffi soki ya Koffi yo kina matanga Koffi zo c'est les 400 parce que ça ligue ya Koffi ya pesa biso 500 donc c'est ka contribution 100 a foutu nyonga 400 ouais peut-être vraiment en tout cas et tout c'est qui ça mais ça fait mal hein donc mon pas au mokondi vraiment mon pas au mokondi vraiment roro ça va bon wana te pour ba bon wana ba bon mais qui pas na $400 il y a donc $500 yo moko lobi que $400 na nyonga père na bino ça doit contribuer qu'à $100 peut-être rosa non be bon selon calcul mais merci na assistance na nenga assista ki biso po wa lo ben na biso to santé penda il est vraiment un papa. Donc on appelle ça merci belé pour tout cela ne bena nandaku donc au senti que papa ana souci à mowe et pour ba misuba yake wana ba mona bango kaka bisu pe ba cheba bande wana vila kishasa ba chaka kana ko mone mzu alene na relation na père na bisoté achene ka banderole et après comprendre et après pour fatiguer bana ce qui est que bisu to na ba ajouter to zatana ma possibilité te ma koki o nzamba pesa biso père na so ku fali bana mboke bembe na po biso moto longola corps na biso te na okini bon gouvernement te non gouvernement te gouverneur ya ville Kinshasa monsieur Chati na pesa bambote bisika za kolongola linet yenda pesa biso $20,000 ya contribution na 20,000 wana pour dépense matanga père na so tumbongo to salitilo to sala ka matanga dépense no so na calculer to roso madalo ponga na bandalo benalemba ba $60,000 à dépense pour kolongola corps na ba confinement des alaki ba mamdo salaki faut sala et bembe test à corona donc il y a biso ba fait na corona te non a fait na corona a fait nani ça la crise avec pour ma santé tant a combiné bien à rétablir donc santé zongi normal à grande surprise l'homme propose de dispose na tant on a sali crise to kene na hôpital une semaine papa Koffi donc on est na mboka ni na Kenya na Nairobi. Donc, il y a fin à 2e mois, à Koffi na début à 8e mois. En tout cas, merci beaucoup pour notre éclaircissement. Pour nous moi, ça me fait tambola qui moi trop, tout peut moi trop na combo à Raja Kula et surtout artiste Toyoki moi nanae ndenga lobby. En tout cas, merci na artiste musicien oyo ba yaki na matanga ba yaki kolela longo na famille à Raja Kula bananaye. En tout cas, to pesibino merci ba ope ba contribuer qui merci na ba mais ba o ba contribuer te et salinde ma be makasi.
et ça li mabe makasi vraiment et ça li bien te sopi bino vraiment voilà nga pona nga beti masio ngala lo ba vérité cacha mulangeza te kwa isopi bino donc voilà ça li faux mais lelo siko nde toyo kaka soki mowe ya kufi surtout soka tiki bana eza question koyo kate meto monaka yango parce que nous sommes dans la société, nous vivons cela, na ba famille na biso, na ba voisins, ba voisines, tout le monde a comment ils la kaso qui papa kufi to maman kufi ndenge bana ba panzanaka et ça des autres on a famille séparation famille à papa ba comment ya wele la ba bien ba comme koya ko maltraiter bana na éviter bo sali ndenge nini bino bana bo sali bien que déjà bokoli en tout cas ils a déjà malamu mais na famille à papa na famille à papa tu on a biso même moral biso tout même moral tu on a biso bien matate zate ba tante papa kulutu na papa l'équipe ba papa so bota bon bala 9 na minute ba tikali 5. Donc biso na bango 4 bakufa ouais biso tout en même moral na ba cousin ba cousine biso bana ba pauvre pe miso nous sommes même moral donc problème na ngote donc ilo na golo bakaka concerne au pesa na japonais ou soli c'est héritier atika ndeko beta ba ar ya père na biso oui japonais zo beta ba ar ya père na bino neti nini na beti na 1000 anges 1000 démons presque la majorité mélodie nyon sa beti et ça père na biso et ba solo on a père na ça a créé ngo yemo rapé ça soliste moi à l'époque tigele en 1986 87 sona bosanité tigele mtando betango soki zagata ke ba solo o yetango e Japan on na sala ki akolo ba ya sala ki do atika ko beta bilo père na biso c'est comme na niveau mo boitier comme na niveau de reporter ba plainte beaucoup de héritiers mo kwaza leader patron ya la team chaîne yo ngana na tant que l'héritier na ndako vous comprenez na comme na lancer un message pour bilogo au moni danse na bango danse même plein de solo on a des mélodies père na biso so betango wapi abeti on a 1000 anges mi démon anges mi démon ko père na bino raja kula betango abetango so dans la vidéo moi c'est que là documentaire à Paris c'est l'Afrique au passage na papa wemba o yo ka solo ana au passage la répétition na tinel na biso na vidéo ana na mélodie tout donc japonais tiko beta bilo père na biso yango mondi pe mso album héritier nge simba yango pe simba nango te beta na bakitambo donc peut-être rosa la cause on a moya simba fallait moya sepelite bino bana la siko fala ya aluka mo chweke apesi tondeni mbongo diake kana neko pola ke cha flair asengela japonais bolimbisi pour ba japonais baba tout mo boye à 5 ans alors t'as l'émission na yo à 20 ans japonais longo chez père na biso ko kabona na mudu na musique ngo bate beaucoup mabarankin tous les ennemis na alongo sala chemin na japonais la na mwana moko abota komone Benito mwana japonais liboso komone Benito père na biso ndapesa ke kombo ya mbuta mutu na ebide so alongo le kombo wana makamna père na biso ndabimisa mwana na maternité maman ne komone Sarah vous comprenez japonais père na biso zoa ke lokola mwana mais japonais akeba poto na wenge ata mukolo moko da ya sombe akabela papa so ta linette ata Nescafé donc atika ko beta biloko père na biso et comme na niveau moko soki le roi l'état congolais ezanango et comme tala ba donc c'est que ba kabona ki na ndenge mabe po bolamo père na bino racha kula sala japonais ouais pour ceux de singa l'état de comme niveau que to liani rambu mananzela fight wana sikonde comme il faut voilà sikoyo Joyce Davlin donc wana sikoyo et comme il faut c'est gros les gars pour moi moi atiki bana bata artistes nous sommes des artistes comprendre quand frère nanga valeur bet net album na minute album e fallait ya kala mingi te avant la droit à interpréter biloko papa na parce que yo mo bet tango donc c'est pas bien. Quand autorisation pas na bino banana fasinga biso autorisation biso nde toko ate pe en plus tango beti biloko wana leader no wosa pe dédicace côté ba boagie japonais qui autre ba ko boaka pe vie ata pe à son âme rien vous comprenez on est yo ka pe fali pour ba beta eloko yo aboaka pe mabele elisi ba artiste belé même kutu nani Fabrigaz
abete eloko ya basangisi banzemu abwaka boka ba leader ba toa ya ba kolo ba cri wana. Au japonais c'est déjà reconnaissance. Japonais création de ici là ya ngomona umuza so ba bora via kala abeta ngo ba mone danger pa were soki pa wata. Nga atana ko geluka wata te ba otale mission message ya ngwana de ya capter. Soka lingi mambo simba akesa symbole na cimetière ndenge Marie Paul a sa reconnaissance na outil poto 2 jours akina nécropole. Donc message na mona na pesi les gars. Voilà, en tout cas merci beaucoup Gaylor, le fils ou l'enfant de notre regretté, en tout cas notre papa ou notre défunt papa Rajakula, en tout cas paix à son âme. Moli moné paix vraiment na kimia dans son lunettes na po eza ba to ebele ba on a vu en ce moment mingi ba omi lobela betima sengu ayambi Gaylor aye pour lobanini est-ce que pour accrécher batou à la polémique à lobby très bien aye pour na ko réclamer kaka ba droit na bango pour na biloko ya papa na bango oyo autaki kokufa Rajakula et puis na japonais ou la soliste ya hérité Watanabe azobeta biloko papa na bango sans autorisation. Voilà, merci beaucoup Tokomo Kabwana Gaylor oza awa pour combien de mois Tiozonga Kenya pour na bande kwazona na biso programme na bino ezandenge nini po biti lelo bolela ka papa ti lelo tozaka na matanga po matanga esila papa mbaloba ngo matanga esila mbongo pa bapaya kasi pa bakona ngo de biso to na matanga ti lelo so to kendo cha Pierre Tombal ça fait déjà 2 mois passés to chez Pierre Tombal to linga so grand frère na ngai leader et voilà so ka to sali to ke to chez VIP nde basala Pierre Tombal papa so Kester Mener tuche ba chango bakaro tu wana to sango na propre frère na biso tuche bakaro bena normal fallait bo associer pe gouvernement na biso net no lobby bo ki no luka pe excellence Chantini Ngobila tango valanda ko ya po embeli a nzembo mo embeli villa Kinshasa na occasion net honorer papa na biso Chantini Ngobila gouverneur à ville de Kinshasa kini bopeto calamité bazon la plateforme tout. Donc en studio album ne never give up yango honoré villa Kinshasa na papa so Chantini Ngobila soki nda yeto senga autorisation soka ya bibiso ndeto sola na ye. OK papa tsiki bino combien biso to a 5. Combien de filles, combien de garçons? Un fille, 4 garçons. OK donc boza 4 garçons avec une fille do bino nyonso 4 garçons. Ouais. Ah wanakin baza combien? Nakin normalement biso to libanda moko kam datikala ki leki na suka bando vana na papa ton papa kufinde donc toko kenae pour azam toko vana était pour maman kufa papa kufa donc en tout cas ba courage et belé donc maman kufa qui avant papa en 2009 papa ne kufa na 2020 papa kufa na 2020 pour mère na ngape donc biso musique ça donc musique atana succès de maintenant musicien pour musicien be ba ça succès baba musicien te forte chance ngapena na musicien pour oncle nanga Manzeku a saint batteur à Zaiko on a oncle nanga grand frère mère nanga père nanga musicien donc toi musicien 100% donc yo pe un jour pe to yo kayo côté orchestre moko boye to sala orchestre na yo na arrive na bête na vie nanga la quartier latin na moi mon orchestre affaire donc on a qui na sa test pour quartier latin ba na kenda test na sala test comme animateur à l'époque Thomas Samso Kérosène ba kimina ba brigade ko faire aux animateurs mususu tomba yo sala ba mineur na kenda test na quartier latin ba ko tsanga na suka na porte bon na yo boa que animation na komi doumer tant na uti Kenya na ekine na 2015 na kenda test pas faire mutambrianga na test nanga eza ventire mo afinga faire mikolo vasco mabialo album nene wana yem dambrianga joua test vasco mabiala ya zaki CG non na jet set et pas ya Ferrego là ah bon pour père na sotanga tunanga yo rêve no ezani na kin na c'était rêve nangeza na sala kombo pe na parcours nanga na beta na orchestre faire na eba jour ngo tokena na perti et pas faire azalate tokena RTNC tango sala disque ne so comme merenenkio so na bosanité tokiba kutena faire ibisi pecha ya mardi na inde 3 asala test banini père atuninga deva faire est-ce que ogobeta doum na ibisi kakol grand doumeur génération 4 comprendre mutaba asala lignée na yé ba doumelo ma lignée
abeta combien de zénith 2 fois zénith so nga Kenya na beta randule de lundi au lundi bon so pona sa test na orchestre pour musique de beta kuna na Kenya ka ba interprétation donc qu'est-ce que tout ezana kina robeta ko bana na quartier latin suka na orchestre pecho DJ na robeta ce que comme jour na sa test Vasco ko mutu na ba question belé yoza drummer bani na ba roujon ou don na plan oyebisa ferete faire za na podium tombo benga ba test bango bazala wana ya boyo mata zala no wana vende ni tina suka na ebisa orchestre faire pe na moyo lope na ko luka na nga pe ana ngote pona mata pa fio na mbongo na nga mona somba passeport na la na nga elo na esaka libanda inde to ngwa donc petele ve ba plan ko agelo et que parce que tant au Vasco Mabiala ex CG à Ferrego la Jet Set a boyo mata podium okora ko signata maître mo wana ta ke signata Ferrego la kena mwana raja kula oya benga sa mardi oya test oza wana bango to ba deno ba telema kana ba vantir ba complicanga donc ya wana mona nga pe initi musique on na Congo pe musique po musique mo kena on pe na ba fin et donc so nzamba swinga na losaka ba carrière solo na ngande nga wilo longomba père na biso asalaka beti mwani na ngana china platform so be simba de bi nga na tika bilembo po na l'album na ngade na sala na réalisé déjà 3 chansons na studio audio na sali 2 clips donc on a pensé simba nango ouais so za na makila ninga na bengaka musique so dans le sang et aussi ba facteur chance kaka ezala pour ebele pe ba simba kisi wana mais ba beta musique bien te musu pe ba kisi te mais eloka ya nzoto esali ya beti pe musique bien yokani pe ba sepeli nae yango mona biloko to lobarga ba artiste musicien faut ba revoir no ba bureau na bango ba to ba bureau wana ebele bazo bomela ba artiste musicien ba carrière bazo bomela bango ba réputation ba personnalité na bango ezozala mabe makasi faut botaka vraiment bato baza ba compétent bato vraiment mitu pedo sala ba ebi valeur ya musique ya ba artiste balinga ko dénigrer bato te mutu soit test et ngolo bateke ane loko takoro ya pa baxi un plus aina apport makasi na orchestre voilà faut payer sa valeur faut payer sa chance na mututu mais lelo oza ko évoluer na Kenya loko za artiste oza kina no animateur avant comme drummer malgré tozana nini awa te drum ezate po bete la biso betaka mo eloko mo kaka te na boka kaka ti boka ta mo eloko mo we kaka mo ga kenda de mongo ezana ngo mais na générique nanga moko CD levem suba boaki oyembi te kino kana ninga ba décaler madu so mo ba déco moi décaler wana ta mukie kaka pona ba fanu bazolanda biso partout dans le monde ba sepela ta champion kaembe ala kata Kenya machenda bilo bele kudu ko mona ngobe na ko bwa na internet bo lobo ko chomwa biminongo yanke kote kuna base. Ok, tout ça qui est déjà na souka poto chuté, voilà. Ozo bim ça ba vérité, surtout ba cri à ba artiste, oh ya ba animateur, oh ba beta ba biloka ba tu ba siama na onde o tolo ba na oka moko na jantamisi su cri wana za yete. Animation ebele kitambo eza base animation ya Congo, ponga na mwana bandal na mwana kitambo. Ouais, so zuneti toko tambola na kaza moki. Yala cri à père na biso mo ba na kitambo. Bapesango Seleo ndese bapesango Bill Clinton pass. Vous comprenez? Toko tambola na kaza kitambo e bongo tomo e ya cri papa bingema. Vena so lever na ba sabu. So ya boka toko tambola na kaza moki. E bongo to so na wenge wenge za moko. Biro za se moko biro polémique. Biro mo yana na kitambo ba songi. Ba pesa Seleo ba cri wana. Donc pour kitambo de base animation. Ya omoni kipo kitambo pesi ba play bele so zuneti di mama yo wana yo deo ba pena so deo aba kuni kumani be yago be bana bagari mbongo basomi giningo yayo ya mo ve debut ba deo mo ve ko mona obu animation pe la bano ale ba mo kosa na biloko mo bezaka na tina donc oyo kabango quand même oyo kineti nani po Bercy pa boaki mo eloko mo libanga wa boaki libanga wana cri wana komba chaîne na nga libanga TV Bercy na oluka eti lelo na ozwa ete ba fan na ebite ba obazana ba bolingi ni karande bo isanga yamba Bercy bo ebisa donc fond na to banzo benga yamba kana ete
bateau bando benga banda le loti lobby. Hein? Donc c'est vraiment déplorable artiste na biso ça vraiment pas si so bete lo moko komi lo quoi non biloko wani za la raté hein kito côté donc voilà olobi lo moko yo kinani déjà o auto boire mikolo yo Bercy ça va Prince d'Angola pe na okake ça va ba félicitations na bango Prince d'Angola ya yango yo non luko pe etara fo le kana star Prince d'Angola mutu nanga ya kala na yo rande trop bien affilé ba fleur ebele pour na tina filet générique mo boulou hein yeka ba chant lelo na kopesa ya chande esprit na ndula tika nde kolela trop mission la yu mate tout élève du maître que élève du maître mo ba ma maître plus que maître on mo ba wata ba ya o maître Gogan bani donc mission faut esprit félicitations OK liboso po étoile bakanga ngota to bi contre maître donc ba ibrato na monde de musique soka qui jouait to benge lo ite kiama jouer mo bo contre na mino yede mais oya pache mais a musicien lupe mande ate mais ibrato c'est un vrai musicien a pena musicien donc ba jeune ba debele ba innocent na yoka bango mais ba tande respect vers ba kulutu na bango elo musupe ko zapem su ba kulutu pe batambule mabe ko boya ba kulutu bango ba kutaki yomba ba pechon pe ba luinga ba boya bango yo ba benga ngo esprit wengeti 12 ka donc c'est esprit ba père na bino aja kula père na so la plus que 1000 esprits faut so la na faut am de esprit ouais kayango bango pe baleki ba ya na be esprit wana be esprit ya ba vie donc gazeka to expliquer la vérité problème de vérité pour les subu beba na ya na TV expliquer mambo bino sala ina ya ko ya dando finga nde badumso oboya te pour pena so temps ya ovana na batu penda trop ta so nde donc batu afanya na bango trop ezaka lo wana ti evala kester papa wemba na nyo kalongo mais abetelanga le soleil sanga nde mutu na epena na mama ndule nde trop ezalaki kofi ouais donc voilà merci beaucoup c'est biso gars ngana papa mino tolena problème teleka kama na biso musique ba plan na ndokozwa taka kofie mo kutandima ke ba plan na ndokozwa donc ndokozwa mais on peut sande l'art ndo pesa ni mbongo te merci beaucoup en tout cas ça tira pe scène si le danser ate oui pour danser suka pena ça saleza kocho na oui ngana we kocho ezaya OK dans soana wenge yaona montre-moi et ça père na biso inspiration ale bena ba inspiration et mutu kam nene ya salon na babenga ngonini na bralima utaka bralima na prince bralima kare kanga maka déplacer inspira mutu kam nene kangi nzela mo ba kara mikelela ezati ata ba fwengi eta blo père na biso crimo subila bwaga na gene na ale yo kwa David abeta kwa David na ngaba zo bwaga cri wana akena zo kuna ndeni yebide wenge ba oyelo ba zuika ka ba pesi ya bwaga ata neti krio bila bwaka majaki wa ezalaka majaki wa tunda kela basaka betu kudia mpondo yala ya père na biso anda bwaka no kanse na biso lokola bapesa kuma mama na bango ndi anda bwaka mama na banda kulamba saka betu kudia mpondo ebongi na lipa mama pondo donc ouais. Ah, vraiment, Père Nabil est vraiment bien inspiré. Hein? Il a une inspiration, ma casse, il y a grave. À tiquer les je pense. Belé londe bumamisa Congo bada ba reconnaissante neti so une album awera ya temps présent vocal moi ça les avocats la père na biso si andonga la mobali na démarche oya somo skopena so ndo mbango chéri na ngayo modèle o na démarche oya somo sokalati kitoko badande so ba reconnaissante. En tout cas merci beaucoup Tokata parce que tu débordé déjà on me signale que nous sommes arrivés à la fin merci alors pour finir ebisi ba fan nini ebisi ba artiste musicien nini message clé nini o ba ko retenir l'émission na biso ya lelo na ndenge utu dans na passage non émission ya lelo donc message clé nangezara ke batutu balinganga na bato ba système na matanga na pesi bon ba merci belé un numéro de contact plus 243 89 95 18 942 numéro nangango wana robenganga plus 243 89 95 18 942 sur nos na WhatsApp est plus 254 79 079 21 27 donc numéro 54 4 79 079 21 27 numéro na merci na masa na Atizon Chibangu Andrea ka Paris merci na Desibile merci na IBB Panther pourquoi pas champion Mathieu Ndave na Mandazi PDG Jihongo Alfred na pesi bambote na vena ngai
papa Mukubwa Shaban na kata Kenya na pesi lisusu mutu nanga ona embela lisusu komune nani Joseph Sande papa na Shakil na Charline bambote belé ba merci na bana poto tout papa Rimasinda Nouri père na so ototikene na minute oyo wana na pesi ba merci belé na bosanité papa nanga Ismu Koko na kata Paris ve nanga Luzolo Lubanzadio pourquoi pas Evala Mbuta Emsa Oreji Bebet Mbuta na bana nanga tout bambote belé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de Tolobara. That's all for today. See you next time. Merci en tout cas à ma fille Joyce Davline. Merci beaucoup à l'assistante de sa maman. Donc, merci beaucoup à l'ingénieur Davo Moubama, les papas de Joyce Davline. Merci beaucoup de champion Kayembe, Norabana, Machenda, Nakata Kenya, Charlie, José, Dia, Chaler. Donc, merci à la joie Mado Pichuna, l'hymne national depuis Paris. Ya Noël Kikiani, papa na Victoria Noël a monté mais maman Titi Kikiani Nakata London. En tout cas, de gros bisous à tous mes fans. Merci beaucoup na staff ya Moro na la source balobi chez Gilit. En tout cas, Bobé Taratour Awa. Donc merci beaucoup de gens ba ebanga ba vient dans quartier baza ya mabele po betima sengu vraiment moi na mabele moi na secteur donc balobi moi na ya lemba quoi. Merci beaucoup, champion Kayembe, Machenda, Balobi Bendicap, le papa de Fatiae, Justin Bomboko, Kabiena. Donc, Kansan City ne tombera jamais. Donc, il y a des Nala Mokondi, il y a Mabel, il y a Payan, Roger Chita le célèbre, il y a eux en Goana. En tout cas, je vous aime beaucoup. I love you so much. Thank you very much. De gros bisous à tout le monde. On se retrouve déjà à la prochaine. Boyoki réclamation. Il y a Gelor, gouvernement Nabiso, vraiment message comme gouverneur de la ville, Chantini Ngobila, Azong ça l'a vraiment makasi. Francis Kalombo solution. Donc le biwana avocat. Il y a Bana Yakin. Député honoraire abunda makasi vraiment le pan wana ezonga et que ça la bien artiste musicien oh vraiment moi na ya raja kula azako déplorer comportement na bino ba obozo biloko papa na bango sans bosenga eza malamu te donc œuvre d'esprit ba ibara yango te avant ozoelo ko faut senga autorisation banane bazali senga autorisation ko ça la bien makasi. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup, on se retrouve à la prochaine, voilà, ciao.